awa na équipe na biso na malembe na place de l'ingénie sous-souté. Équipe est ratée Wibi. Bandibo bazoko kobeta premier mitante. Komita bazoko kana biso to bandi kuna la na sima baba bitumba. Baba mino katana mbongo. Moi c'est no gagner malidi de ntina terrain na kana Kinshasa. Et ça l'a raté. Bandeko batali bolimbisi muke bozali ebele ya kolanda biso ya kozela biso kasi bozali ko comprendre que tozana moi ba difficulté muke bolimbisa biso vraiment na moi ba retard o tozali ko bandana yango émission parce que eza indépendamment ya volonté na biso tozana moi ba travaux o toza ko sala awa ya niveau ya toza ko aménager vraiment o ezali bongo technique ya Canal télévision d'ici semaine prochaine biloko nyonso toza ko remarquer et aussi la nango la vraiment 5 sur 5 programmes na biso ekobana vraiment kozala respecter ndenge to pesa na rendez-vous biso na bino net na to le belma sana tozala ka lundi kino vendredi na 13h juste kasi vous allez ko remarquer toza ko banana moi ba retard mo ki ezali dû ya ba problème technique autre toza vraiment ko passer mais ils ont déjà envoie ya kosila na yango toza wana toza kosala le nécessaire pour ete to komanda banda kuna bino 5 sur 5 mbote bisika nyonso bozali ebele vraiment ya kozala patient ya kolanda biso banda ko batali actualité sportive ezali bongo dominé na ba match ya ba coupes interclub ya CAF oyo eza déjà prévu lelo vendredi des clubs congolais déjà basa concerné ba kobeta ba match na bango na Ligue des Champions pe na coupe ya confédération na Ligue des Champions tout puissant Mazembe Anglebert azako ya tout à l'heure na 16h juste air ya Kinshasa na équipe ya Amazulu sur place na niveau ya Afrique du Sud na Durban et puis na coupe ya confédération AS Vita Club ya Kinshasa akoyamba na Amarum Galant eza équipe P sud-africaine eza kobeta mana 4 ya 16e de finale ya coupe ya confédération sur ce plateau na sanga morte na za accompagné na DTN niveau ya fédération congolaise ya lite associé aux Ali Bongo Bernardin Bassapi aux Ali Bongo DTN bautaki voyage na niveau ya Russie kuna ba participer na championnat ya spécialité na bango donc la spécialité ya lite aux ba DTN nyoso awa kasi na ba émission to le ba masano o eleka ki bolanda ki malamu ba image ba sitting ba liter ba sala ki pe bolanda ki boyoka ki to ezaki confirmé ezalaki na conditionnel yannick du kalobela ki yango awa ke ba audio za ko circuler ezaki na athlète moko dame azalaki violé entre parenthèses na président ya fédération congolaise ya l'État associé Eric Kinzambi kaza alobela qui bien na conditionnel ou des ba information oyo tozo qui soit qui partout yannick du alobela ki yango bo mona ki mo sitting kasi lelo toza na DTN oyo azaki na bango sur place na Russie ye aye awa ko sala droit de réponse ou ezali bongo démarche moko logique ou ça reconnu même na cahier de charge ya ba émission nyonso DTN Bernardin Bassapi yende ako perception vraiment ba précision na moi conflit autour koloba ezali ko régner entre ba dirigeant ya Fekoluta et puis na ba clete na quelques athlètes na niveau ya Fekoluta ba résultat ya ba match ya ba tente o ebetama ki mingi to tikolanda ba match ba résultat ba match na ba combinaison ya attente provinciale à football à Kinshasa et puis attente urbaine à football à Kinshasa Lipopo to tiki ba attente pour to betama solo cette fois-ci il y a lutte bandeko batali tozobeta masolo ya lieutenant ndeko Bernardin Bassapi et puis tokola Sabino pe boy malamu ete comité olympique congolais sala ki bon comme assemblée générale élective nango o emoni Amos Mbayo kozala pe libongo président ya comité olympique congolais pour un mandat ya 4 ans et puis presque équipe na nyonso bazali ko travailler na bango bazali pe bongo réeli na comité olympique congolais to groupe Sabino ba kombo na ba détail nyonso na to la Sabino pe o ezala ki bongo réaction ezali bongo réaction ya Serge Okito Barthélemy o
penza à réagir na déplex au service ya sport ya Canal King Télévision et outil ko sala ana ye plutôt la sabino penza pe ba match et belé ba match belé to lengele bino vraiment na 4 archives avec club ma Mélodie Sanders de 2009 puisque manyema nyo abeta dimanche na stade de Martina ma Mélodie Sanders plutôt la sabino match ya DSMP na Rayon Sport na 4 ya Ligue des Champions 2005 Ozaki na victoire ya DSMP 3-0 il y a moins depuis Guilain VT Bazaka tout fait tout flamme voilà et puis to l'accent interview avec lui bien oyo to zanango awa bango bazako le bela ming par rapport à marche oyo topé carnaval o madame Bestine Kazadi Alengeli mokolo ya lobi samedi ko kitana ba district topé ba province oyo ya province ya Kinshasa pour na ko présenter avec lui coupe na bango na foot oyo ba oti ko zwa na niveau ya tasse voilà donc ko pesa bango na message moko fort tout solo la nana ndeko Bernardin basapi ozali bongo ayeko sala 3 de réponses par rapport ya et le moment qui na émission to le salon na mikolo outi koleka Bernardin bonjour voilà ba te belé déjà ba il osa sumto pour présenter aux directeur technique na niveau ya fédération congolaise d'élite associée bo taki championnat moko na niveau ya ici to koyeba na nozaki na carte nini oyo o kenda kipuna. Oui, championnat de na Russie, ils ont un championnat du monde junior. Donc, lutte féminine, libre olympique et gréco-romaine, junior. Voilà. Kuna ba presta qui est-ce que ba presta qui va presta qui va médaille to bozongi na bino kama bo pamba. Oui, tokendeki na 5 athlètes, c'est 5 athlètes, aucun athlète oyo atikali kozwa ba médaille. Donc tozaki na moi ba difficulté makasi. Yangonde tina oyo nga na ye na plateau awa na ye kopesa droit de réponse donc démenti ya bato bazolo ba biloba loba na ba kabal oyo basali et na pesa ba cause réelle oyo sali ke ba athlète congolais to koka ko remporter ba médaille. Voilà, oyo sali ke ba athlète congolais ko remporter ba médaille dans l'émission Oyo et puis ça va audio partout sur circuler là-bas pour pas jouer c'est partout dans la ville qui professeur qui ça va clé bazaki traumatisé ba clé wana to ça comme on les a ba image Oyo ba clé ba salaki pour na côté les là monsieur Eric Nzambi Azali Bongo premier vice-président donc azar président intérim parce que président a été kokufa paix à son âme DTN au lobby que Oyo ko ça va cause celle qui va prester bien tekuna. Mais biso na ba information to zana ngeza ke ba clé bazaki traumatisé ba clé ba bino ba dirigeant boko misaki bango basi na bino ba déjà votre taki bango bien te yango c'est que ba clé moral na bon déjà et quoi ki ba combien ko senga bazonga na bango Kinshasa na place on continuer na niveau ya reçu kuna puis ba ko sibir o ba sibisaki na ebité na olobanini po to zana ba athlète américain na russe ba oyo na classement général bazali na sima ya ba congolais to lobake bango pe bazali na même problème nyonso aneza lokuta ngai na kendeki na ba athlète préparation awa ezalaki malamu penza te po nazolo ba sur deux aspects oyo sali penza ke biso tozwa ba médaille te premièrement eza aspect psychologique deuxièmement eza aspect physique. Tokobandana na aspect physique bandeko biso na Congo boyebi toza nanu na ba infrastructure te oyo ekosenga penza ke bato basala préparation en malamu problème ya espace ezala moindre par rapport ya ba pays mosusu et puis en plus de cela tozali na ba matériel penza te donc na ba équipement spécifique où ya osalela travail tozali na problème ya force na athlète na biso et puis problème nous ezali kwana ya endurance na côté physique na obanda na deuxième aspect athlète na biso force na bango ezalaki moindre pourquoi tozana ba équipement oyo te esengeli ya ko développer force physique ya athlète na yango to adaptaki ba exercice physique ebele o to salaka awa par manque de matériel ou un exercice ou un peu ça la force et mata mais il y a aussi un autre problème au ego ça la force ou un kendete et zanini tous a sous-alimenté et puis malnutri. Voilà mais au Tigoloba que au peut c'est pas raison mais n'importe qui a président Villa
yo pose la kanakati Oui. pour remporter plus de 38 médailles. Nous sommes allés à Bozaki n'a pas place à s'entraîner mais Bozaki pour s'entraîner mais ba club va dire so ba bili ba jouer médaille. Par là, il y a une question dans laquelle l'athlète bazaki traumatisé, l'athlète bazaki victime de harcèlement sexuel. Na époque il y a président Villa Ngai Munazaki entraîneur national donc ba médaille nyonso wana athlète wana ngam na banda o préparer bango médaille na niveau africain Serge Makos yango na oyebisa yo ke wana niveau africain et puis na niveau africain tozwana médaille d'or te tozana ba médaille d'argent je crois 3 ici les médailles d'or tozwa te athlète ngam na banda o préparer niveau africain yango omona ke na championnat du monde wana na ba pays africain le seul pays Afrique noire ezaki RDC tozaki na Égypte azaki na athlète moko azwaki pété alongwaki na Afrique du Sud bazaki na des athlètes ozomona problème psychologique o na oloba ezani ba athlète congolais bakoka kosala carrière te pour nini conscience professionnelle bazana ngote. Imaginez-vous que bokena ba athlète a komi na mboka wana abosani objectif ya voyage na ye. A komi hernion son réseau ko solola ka boye na botina ba retardé. Travail ni so bosala et kindete a rolala kaka na makambo yo ya tiki na réseau. Mais physique o ya salaki na ba technique. mais besoin d'avoir disciplinaire, tu vas charger la discipline, nous besoin d'avoir sévérité envers l'athlète comment. Imaginez, non, athlète sera donc déjà n'a pensé au Kima. Il est bisang est-ce qu'athlète on a rose à médaille. Voilà, tout ça je suis ténor déten na mkuse to go conclure nini keb onyo se le gwamaki eza le kuta ngana zaina ba athlète na banda o contrôler bango na ba chambre et puis moi détail mke au moni Russie eza mboka moko eza makasi na service à renseignement na Russie même oza na kati ya chambre na yo wana soki voisin na yo ayoki bruit ponde bacha ba mire na bango eza mike bango pe basola ba malembe so ayoki bruit aobenga yo te aobenga direct la police tant police akoya akutani na ye ayebisa police na yoki bruit koto okondi matin moins d'1 minute la police akomi mais tozalaki na ba policier na kati ya hôtel et puis na hôtel yango tozalaki 4 pays mais ceux qui balobi ko bana boyboy wana eza pona ngeza stage ya makasi tosali po tozana athlète à 8e na classement mondial tozana ba athlète wana kaka baza ba 11e ba 15e oyo sanga ba américain pour ba risque mususu baza en sima na bango. Très bien. Maître, donc coach, dans l'île, coach, Déten Bernadette Bassapi, merci pour notre précision, merci pour notre éclairage au Penza au Tiko Sala. Ah ouais, mais tu peux dire que beaucoup écarté, beaucoup bandaka pour sélectionner mon équipe nationale. Oui, athlète nyonso oyaza bon, ils a problème ya performance, oyaza performance, tu peux toujours pour sélectionner une équipe nationale. Très bien. On est à mot de la fin, non? Oui, mot de la fin nanga ezaboué. Toti kabiloba loba, toza na vision sur avenir réalité. À chaque fois, lit soge linge mata, ezana ba ndoki moko bayaka kokota, ba bimisi mambo ebele tozonga kasima. Et conséquence nango ezala nini ba athlète ba performance ekitara mingi, il faut ko bandela cette fois-ci tozana besoin ko bandela te, il faut tout évoluer. Très bien. Remercier Binonion Sobalitaire congolais. Voilà. Merci Déten Bassapi. Dans passage, au format la 3 des réponses. Une émission de l'Obermassano concernant le Wamaki Awa. Déten Bassapi a le dit clairement que Batikala est traumatisé à Clète Moroté. Clète de Bazaï qui se comporte dans un comportement moko civique, indiscipliné. Il a fallu que Zong Sabango na Anzela. Voilà. Merci Détienne Bassapi. To continue l'émission pour Tobeta Sikawa Masolo ya Kok na comité olympique congolais et outil Kozwa Topé Amos Mbayoki Tenge Aouti Kozalasko réélu pour la 3e fois consécutive comme président du comité olympique congolais Amos Mbayoki Tenge Yowana Boza Komona Wana Oyabimi na 65 voix sur 73 votants à l'issue assemblée générale au Salamaki hier quelque part na Sele na Kinshasa na commune ya Sele voilà Amos Mbayo akozala secondé
na Dr Ngebe comme premier vice-président et deuxième vice-président ezali bongo Christian Matata waza président ya Fevoko, troisième vice-président ezali bongo Général Ilunga Liyoyo et quatrième vice-président ezali bongo Pichu Bo Olenge. Voilà, wana ezali bongo vice-président Oyo bako travailler na Amos Mbakitenge comme trésorier tozali bongo na Bobo Bondembe et puis adjoint François Claude Kabulo Mwana Kabulo, alors secrétaire général ezali bongo Alain Badiachile. Alain Badiachile est président de la Fédération congolaise ya taekwondo ye azongi nde kozonga après ba conflit ou renyaki na niveau ya comité olympique oyo ye esalaki ke a se retirer. Na sima élection na secrétaire général au sport Barthélemy Okito ye azali kotelemela yango pays azi mokano ya kokoma kotinda penza mikanda na ba instance supérieure ya mboka na biso et puis ya mboka ya libanda kasi azali pe causer la décision ya azali causer la makanisi ya ministre pour ba kende vraiment ko saisir conseil d'état pour ba annuler ba élection na to landa na duplex oyo rédaction ya sport ya kanai kini hotel ko sala na ye oui bi ngai rôle na ngai ezali ko faire respecter ba norme loi et lobby na ba élection nyonso ya ba asbel nyonso sur le plan national c'est les services administratifs compétents les rokende mais comme bango baza na violation ya ba texte ezala ba statut na bango moko ezala arrêté 020 ezala loi biso to rokende te au contraire to ça la proposition pa ya ministre na biso ba boto la bango délégation de pouvoir jusqu'à ce que bako sala makamu ndenge mibeko ya mboka elobi omoni baki kozwa béninois moko aya po couvrir violation ya batexe wana eza kitoko mingi te donc rôle na biso ezali sikoyo pour faire respecter ba norme totindi déjà projet ya retrait à délégation à pouvoir bon peut-être ministre na évité à comme la conseil d'état pour pas sa interprétation ya batexe toujours ba eza violé voilà un peu situation toujours nango. Ils ont fait ce qu'ils ont voulu. Alors, l'État zara l'État, donc, ngala salim saranga. Voilà. Ngai nazo solo la rabato CEO, nazo département juridique nazo solo la nae. Omoni eza biloko, omoni même na 2017, ba eko violé ba statut na bango ba bengi Bera Fayawa ya Knoa. Donc, la même chose, va sali même jeu, va prendre en charge à Yawa, va tindie pas ministre. Donc, eza jeu ba sali parce qu'il se sentait à l'étroit par rapport à la texte réglementaire. Mais l'État est à l'État. Bon, en code ça va texte na bango, loi, conseil d'État. Alors, ngai musala nanga za ko faire respecter ba norme. Na otinda ba blo ne se pas mon continent. Voilà. Bino ba journaliste ndé bozo tiak bozo personnifié. Est-ce que na groupe wana oyo bazal ba sali plus de 8 ans? Est-ce qu'il n'y a que Mbayo? C'est vous qui parlez de Mbayo. Est-ce que tu as encore le mot ngana zolo ba makam ngana ba mambayo? Ngana lo ba mambayo, c'est ngana zolo ba isa impersonnel, il n'est pas seul. Hein? Mbayo a fait 8 ans. Le premier vice-président a fait 8 ans. Oyo Moussou Souzou, troisième vice-président à boxe, est-ce qu'il a fait 2 mandats complets? À Saliangoté, hein? Et puis bah Moussou. Donc il n'y a pas un problème, il y a un individu, hein? Pourquoi vous voulez que Isara Mbayo? Non, moi je n'ai pas de problème avec lui. Moi je suis na ba texte loi et lobby 8 ans maximum. Ba statut na bango et lobby, il faut ça la 2 mandats complets pour la candidat na comité exécutif. L'arrêté 020 et lobby magistrat alors ngana zola na ba texte yo zolo bananga o ngana na problème na ay ministre travail na yo. Na problème na ngana problème ba texte ndé les normes. Voilà, c'est ça la vérité. Donc ba beti ba match na bango ba bengi béninois ya couvrir bango mais moi je fais mon travail. Vous comprenez? Voilà, on a Bouti Golanda, secrétaire général au sport, Barthélemy Okito, on a duplex au rédaction sport et salina. Il y a télémélé vraiment élection pour naïe Azali Kondima Yangote, to éviter, Azali vraiment un dossier à suivre. Tiki, c'est Joe Kito pour la Ligue sportive pour la promotion et la défense des droits de l'homme, l'ISPED en sigle, Kambamina, maître Alain Makemgo, qui 5e salon de presse, mon mercredi dernier, au Penza, à l'Obela qui va point ébélé, l'Oba, échec, il y a Léopard Dame. Na niveau ya Cameroun et ba match ya ba Léopard mais c'est ndenge ni ezali kolekana à l'Obela Penza
ming pe ba basketteur oyebi ke ba basketteur uta ba prometa bango penza ba mituka ti lelo ba basketteur bazo yango te tous ba détail nyonso na abilili ya Jean-Jacques Lombela. Merci, c'était la 5e tribune de la Lisbeth, une façon de communiquer autrement avec la presse sportive. On a pris plusieurs points, notamment sur la situation de nos filles de Léopard U20 et seniors, avec la situation qu'ils sont en train de passer. Il y a une discrimination notoire, nous avons épinglé cela. La RDC a souscrit à plusieurs traités internationaux pour la défense des droits de la femme, mais il y a une discrimination. On ne peut pas comprendre de donner à une fille qui représente la RDC à une compétition continentale au niveau de Léopard $20, $5, alors que les autres, on leur donne 5 000, 10 000, voire 20 000 $. Nous avons demandé qu'il y ait quand même un juste milieu pour revoir ce genre de décalage entre l'homme et la femme dans le sport. Et comme les basketteurs, aujourd'hui 801 jours, ils ont remporté le CHAN au Mali 2019. Jusqu'aujourd'hui, on leur avait promis des véhicules et la construction d'un stadium, la PIM, rien n'est encore fait. Nous avons pris les 2 lettres que nous avons eues lorsque le ministre honoraire Célia Lepou nous avons répondu et le ministre actuel Kazadi, 2 lettres contradictoires. L'une qui dit que non, on attend que le trésor public soit renfloué, Célia Lepou, et le ministre Kazadi dit que non, il ne connaît pas les dossiers. Donc ça nous a vraiment stomaqué. Et les enfants, les jeunes frères qui ont remporté cette coupe, jusqu'aujourd'hui, on leur a pas donné leur dû. Le problème des infrastructures et la sécurité des personnes. Les infrastructures constituent aussi un développement pour le sport. Mais nous voyons la manière dont on l'utilise. Et par les supporters qui viennent casser, qui viennent déranger, au moment où le gouvernement est en train de réhabiliter, nous avons voulu qu'il y ait la culture de la paix, la culture du fair play. Il faut respecter le bien du public, le bien privé. Il faut que nos clubs, nos supporters arrivent à observer effectivement le principe de fair play, de la non-violence, de non-racisme. Il y a soit la victoire, soit la défaite, soit le match. Et il y a les championnats nationaux qui se jouent. Et les messages de la Vodacom Ligue 1, les championnats nationaux de volley de basket, nous avons effectivement épinglé ces défauts toujours d'infrastructure. C'est le basket et le volley sont en train de travailler dans des conditions très difficiles. Nous avons lancé le message de fair play. Le message de fair play de la non-violence. Et aussi cette question de la durée des mandats, des dirigeants sportifs. Nous avons demandé que le gouvernement central, à travers le ministère du Sport, le secrétaire général, de pouvoir demander de faire une requête consultative au niveau des conseils d'État pour nous départager le monde du sport par rapport à la limitation ou non de mandats sportifs tels que les législateurs l'avaient souhaité. Nous ne voulons pas qu'il y ait des cressements des dents, des injures par rapport à cette sorte de directeur. On a voulu que ça se passe ici. Et par rapport à la question sur le Léopard, qui est la campagne Qatar, nous avons dit qu'il y a espoir d'aller à Qatar, mais il faut mettre sérieux, il faut travailler. Et nous avons salué le travail qu'a fait le ministère du Sport ainsi que la fédération d'associer la direction technique nationale. La force du football congolais, c'est le local. Et en insérant quelques jours. Ceux qui font la pluie de beau temps en Europe, la plupart d'eux ont commencé ici. On ne comprend pas, ils vont là-bas et on oublie le local. C'est la raison pour laquelle je crois qu'ils vont se dire, nous voulons gagner les 2 matchs, la Tanzanie et le Bénin, et espérer aller à la Coupe du Monde. Ça ne sera pas pour la première fois, mais ça sera aussi pour la seconde fois. Mais il faut bien travailler pour pouvoir espérer à la qualification. Voilà, wana ezaki Alain Makengo totiki Lisped Potobeta Masolo cette fois-ci. Il y a Ligue nationale de football congolais, l'INAFOOT en sigle pour la connaissance de Matima Kobeta Maki hier chez Tina Stade de Martyrs, toujours la carte à poursuite. Il y a Ligue nationale, il y a football 27e édition, Ezaki Rangers Nalbumbashi Sport. Score final 2-1 en faveur, il y a AC Rangers Kinshasa, Tolanda. Ce qu'on vient de donner bêtement, je m'excuse du terme,
2 buts à l'adversaire, sans effort. Moi, je ne sais pas. Mon bilan jusque-là ne va pas. Je joue le dernier match, ça ne va pas. Je vais me juger par rapport à moi-même. Je suis très déçu. Parce qu'on a fait cadeau à l'adversaire. Il n'y a pas question de marcher seul avec le ballon. Seul avec le ballon, l'adversaire à distance, je ne sais pas, on veut faire quoi pour créer un penalty. Non, c'est trop fort. C'est trop fort. Écoutez, ce discours dans le vestiaire, c'est un secret pour l'équipe, parce que c'est un même discours qui pourra encore venir. Et le mardi, on joue contre Kouya. Bon, j'espère qu'ils vont au moins appliquer ce que je demande. En tout cas, contraire, je vous dis bien, je vais me juger par rapport à moi-même. Trop fort. Et aujourd'hui, il y a une victoire qui arrive, une bonne dynamique qu'on doit bien garder parce que lundi, il y a ce titre beaucoup. Pour moi, j'oublie ces victoires aujourd'hui. Donc, il faut gagner encore lundi. Vous savez, le foot, c'est un cours des grands. Et Ranger est compté parmi les cours des grands. Donc, moi, je pense qu'une très bonne victoire avec beaucoup de manières. Moi, je pense qu'on est dans le bon. C'est un enfant qui est rentré, c'est l'enfance. On va essayer de corriger, mais on ne va pas plaider pour ça. Donc, l'expérience vient en jouant. Une très bonne penalty. Moi, je pense qu'on va essayer de parler avec l'enfant, lui faire voir qu'à ce niveau-là, on ne doit pas être trop fort, chercher à être tendre pour récupérer la balle. Donc, je pense que c'est une expérience pour lui. L'ambition est d'enchaîner. L'ambition est d'enchaîner. On travaille pour cette dynamique. On va continuer à chercher et à enchaîner. Donc, c'est ce qui va arriver. Voilà, on a une réaction. Il y a 2 entraîneurs et puis vous montrez quelques extraits. Il y a match, la combinaison. Il y a l'Inafoot où ils allaient modifier et zabouer AS Simba Saint-Olol pour comme le 17 octobre dans le stade de Dominique Diour à 15h30 et puis AC Rangers à Kobetana et Chinkonku le 20 octobre dans le stade de Martyr de la Pentecôte. Alors AC, voilà, Ezaki le 18 mais il est commis le 20. De l'autre côté, AC Kouya à Kobetana le Bumbashi Sport le 19 dans le stade de Martyr à 13h30. Le même 19 RCK Kobetana US Panda on a 15h30. Alors, Sangabal Ndagobeta na Blessing le 20 na 15h30 na Stade Kachala Bonzola et puis Chinkokobeta na Blessing le 24 na 15h30 na Stade Kachala Bonzola. Voilà, on est à bon programme na Itali Bongo Ligue nationale et ya football. To côté maintenant dossier CAF. 4 clubs congolais baza concernés dans la coupe interclub ya CAF Oyo lelo vendredi 2 clubs congolais basa kobeta et ça tout puissant Mazembe Anglebert na AS Vita Club na Ligue des Champions d'abord tout puissant Mazembe Anglebert basa koyambaye na équipe ya Amazulu ya Afrique du Sud na yango toujours que na ba image totale connaissance ya terrain ndeni ba joueur Mazembe bazo ki connaissance ya terrain bisika pe ba kobeta to la na reportage wana eza signé service de communication tout puissant Mazembe Anglebert. Amazulu, tout-puissant Mazembe, c'est désormais une question d'heure et c'est le match le plus important selon Franck Dumas, le coach des Corbeaux. Depuis son arrivée au TP Mazembe Anglebert, c'est son premier match de Coupe d'Afrique et il aimerait bien que les joueurs qui sont les premiers acteurs sur le terrain l'abordent avec sérieux et détermination. J'ai pas de changement, du moins de mon côté. Ce sera plutôt sur les joueurs qu'il y aura un changement, c'est-à-dire augmenter les performances, augmenter les choses qui vont bien, éviter les bêtises. Donc c'est plutôt à eux d'augmenter leur envie et leur ambition. Match après match, c'est comme ça qu'il fonctionne. Le technicien français voudrait surtout que ses joueurs respectent autant Amazulu. Le club sud-africain n'est certes pas le plus grand d'Afrique du Sud, encore moins l'un des renommés sur le continent africain, mais le fait d'être en Ligue des Champions n'est pas un fait de hasard. On doit être présent pour ce rendez-vous, premier rendez-vous. On sait qu'en face, il y a de la qualité, il y a beaucoup d'expérience. Voilà, mais ça ressemble aussi, on parlait de Sandown tout à l'heure, c'est un peu cette équipe, la même équipe, enfin, la même stratégie, où ils aiment le ballon, donc on sait à quoi s'attendre. Dernière répétition ici au Moses Madiba Stadium, l'un des plus grands de Durban. Il n'existe que depuis 2010, à l'occasion de la Coupe du Monde, l'historique organisé pour la première fois sur le continent africain.
Un stade que connaissent très bien assez des Congolais. Le cas de Robert Kidiaba Mouteba, le préparateur des gardiens, il y a déjà presté contre le Mali lors d'une Coupe d'Afrique des Nations. Et donc le décor est planté, on attend désormais que le coup d'envoi, avec espoir que ça se passe bien pour la délégation RD congolaise, ici en terre sud-africaine. Voilà. Voilà, Isaac, bon, vraiment, séance d'entraînement Oyo, Mazembazoa qui connaissance, il y a un stade Oyo, Bako, Obeta, contre Amazulu. Déjà, avec club, il y a pas Obeta Lelo. Cette fois-ci, on a coupé, il y a confédération, on a Kinshasa, Tokozala, 17h, juste des coups d'envoi, et coupé Sama, avec club, Obeta, Amaroun Galant, équipe sud-africaine, Oyo, Bayumaki, champion ya coupe ya Sud-Afrique oyo pesa ki bango nzela ba ya kobeta coupe ya confédération avec club aza kobeta na match aller kuna na yango ba supporter avec club batikala ki simate Kotanga président Papi Makwanza o azali bongo président ya comité provincial ba supporter ya avec club Moamba ye azali kolobela match on a pe azali kolobela mingi sacre na bango oyo ya lina foot tas e utaki kopesa bango to landa ye comme ça to kozonga pour continuer l'émission. Mama Bestine abanaki musala na ye na juillet 2020 ayaki konome biso ba provinciaux na décembre 2020 a présentaki biso vision na ye tonimaki vision na ye a pesaki biso musala biso ba président provinciaux na Kinshasa toza 4 ngana za moko provincial ya Moamba. Alors, saison, et les kaki Malam, Abimaki champion avec 74 points. Mais, tu as dit comme on a justice et Kotaki, Yango, maman, Azalaki déterminé. Tu as dit de courage, maman Azalaki déterminé, à Epsaki Bisso, à comme même dossier Oyo, na niveau ya Nikolo, pour que Vita azwa gain de cause. Vraiment, voilà des situations à tas et les kaki. Naza mutu, naza na kondima. To sala kana ba conviction, to sala kana kondima. Et puis, nandenge to nimaki vision ya maman présidente. Il a fallu to accompagner. Ya mobi soba na mwamba to libela ki maman. Nde to pesa ki coupe symbolique wana. To yebisa ki ba avec le bien. To ko simba coupe. Mbula oyo to simbito to simbite il faut to tambola na foi na yango nzambe azalaka toujours contre bao basalaka ba injustice bao bamonisaka balinga passe balinga balelaka puisque Dieu ne nous a pas créé pour que to lelaka nzambe akela biso po to sepelaka soki to sepeli yepe a sepelaka lokola mama Bestine Kazadi vraiment eza eloko mutuya apesa kibiso promesse wana été coupe wana avec le bébé bakosimba lelo tozui information euti na tas coupe eza ya biso esengeli maman aleka lisusu na ba province nyonso akoleka le samedi oyo le 16 octobre na 11h maman akozala na Changu na 13h akozala na Moamba na 15h akozala na Lukunga na 16h akozala na Funa. Maman alingi a remercier ba supporter nyonso lokola ba dimela kaye ba kotaka na vision na ye saison to bandi yango. Voilà, Wanezaki Bongo, président Papi Ima Kwanza, président ya comité provincial des supporters, il y avait club na niveau ya amo amba vraiment où ya bengi ba supporters ebele baya lobby samedi na terrain jeudi ya lemba kotala Bestine Kazadi azaka ka yemote azalpe accompagner na ba président sectionnaire na ye Kotanga Bongo président Bebeto na Buki yepa tikali simate et puis na ndeko Cédric Makongo azali communicateur ya Moamba avec club Tolanda Bango makasi na motema
Premièrement, na remercier Nzambe. Bitumbo to bundaki oyebi bagas babetaki biso na kan lufungula pona kotambola pona ko réclamer 9 points na biso. Soki lelo tozi victoire eza d'abord na grâce à Nzambe. Yami balé eza na ba effort ya madame Bertine Kazadi oto ko benga lelo mama Kimba Vita. Oyo papa Simon Kimbango atie maboko. Yami baleza ko remercier ba président provinciaux puisque totamola ki ensemble na bango ba président Papi Makwanza, président Moïse, président Fwamba bande konyoso totamola ki na bango. Nde na pesi bango pe mbote tozo sepela elongo, tozo sepela vraiment ensemble na tous les véhicules bien. Message eza moko na lancer message oyo na tous les véhicules bien bana mwamba bisika bozali. Madame Bertine Kazadi, mama Kimpa Vita elongo na ba président provinciaux nyonso lobby bakotambola na tous les districts bakobanda na Tiangu biso na mwamba tokoyamba mama na 12h na terrain GD yo mutoza mwana mwamba oza vrai véhicule bien olinga Vita olinga mama Kimpa Vita olinga ba président provinciaux na yo nga communicateur na bino na lancer appel oyo oza la koka oza la baba lobby biso nyonso na terrain GD pona koyamba mama Kimpa Vita zana message oya kopesa biso ba véhicule bien pona coupe na biso oyo ba wuti ko zongisela biso yango na lobby bana veya to kota na distraction te to lingi tous les véhicules bien na minute oyo to soutenir équipe na biso to soutenir madame Bertine Kazadi à travers application ya face oza toza na kati ya ko contribuer ba $1 pona ko soutenir équipe na biso to boyi na bato ba yako na tiaki mbongo na kanyi biso na sali boete biso moko na minute to zu équipe na biso en charge veya muntu mukwa bunzongo le soirée tout ekota oya komeka kokangama bakoko basi balobaki à travers mosakoli na bango président Cédric Makongo demain dans la terrain GD na Lemba na 12h30 tous les fécundés bazama na batondi déjà à 12h30 à partir à 13h maye pour la koyamba ma biso na ndenge a joli biso coupe oyo fese mazenda joie qui ayiba ki biso les mères à jouer na niveau tas aye ko remettre biso yango kolo comme na ye mama tas mama qui pas vita mama Bertine en tout cas ils sont autour makasi cheza lelo biso tout le monde aye ko eza vita faut elo ekota ba bien na ko ba jouer faut bien kota o eza vita donc kuna na bi ki résultat moko ya bien ko salama donc pour la té kuna to ça un bon résultat o eza vita match qui toko tout à 17h juste match qui toko makasi et puis arrivé à maman ezali boy ezali maman zo banda na niveau ya Tiangu na 11h et puis na 13h ayepa na biso na Moamba na 15h akena Lukunga et puis à Tusi na niveau ya Funa donc arrivé na lobby akutambula makasi pour faire voir na ba fait bien comment ça makasi nera jouer biso coupe na niveau ya na foot ya Moamba mobimba baya na terrain GD na ngonga ya 12h30 déjà est dans la plein oza mona ya Lemba ya solo mona ya Moamba ya solo na bemisiyo elongo na ye moko président biso Papi Makwanza azawana a forme président Aleluko azawana. Voilà, on a avec les biens Bomoni, Cédric Makongo et puis président Beto. Un grand merci Nabino Nyonso Bozaki branché Kolanda Biso Kolanda émission tout le Bela Massano. Merci Nabino et puis tu as souhaité quand même bon début à week-end Nabino Oyo Bozaka fidèle Nabiso Bozaka proche Nabiso Lokola Sarah Gimena na Lemba Salongo na Lubaya wana na Gloria Tungu Luzolo la chimine Luzolo Kevin Luzolo et puis Béatrice Luzolo wana bana ya maman Marthe Azali Penza kinésithérapeute munene na centre de santé Liloba ozomi na Pomatete ya prophète Dominique Konde o sokoza na problème sokoza malade ozana AVC ozana ba malade ebele les cas apa mama Marthe akosimba o Penza malamu bandeko batali émission ya mukolo ya lelo esili numéro mususu émission oyo lundi prochain Yannick Nzuka kozalana pour nous présenter bino kasi dimanche ba image au bomoni ate bokolande yango na émission l'air des sports na 2h juste avec Patricia Kola Botikamana. équipe
na biso na malembe na place oyo tolingi lisusu te. Équipe raté Wibi bandibo bazokoka kobeta premier mi-temps te. Komite bazoyokana te biso tofandi kuna ana nsima bango bitumba. Obe mino kata na mbongo. Mwesi maseno ganye malidi de ntina terrain na kati Kinshasa. Ezalaka te.